Fachi, s'il vous plaît, papa, telema makamboyo. Makamboyo tokondimate, atabo sala biso ndenge nini tokondima biloko yote. Oeza makamunini. En tout cas, ezali provocation. Si ce n'est pas la violation ya constitution, botika kosakan. Loi électorale, ese ndimeli mno buzobo bozo sale la biso nyonso. Oeza li kamunini bolingi bosala. Oye, vous allez conjoncter peuple, boyo kandenge nini tokoloba, ou bien vous voulez seulement nous soumettre à la tentation. Fati toboy déjà d'avance makamboyo. Union sacrée koki kosa la réunion te, poye kende kobimisela so bureau permanent et assemblée, et za la bureau familial, bureau sentimental, et te batu moko par sentiment. Hey papa, pole ni bolingo sakana batu niveau yo. Bozali na ba parti politique, bozali ba regroupement politique, bosimbi kuna te, bosimbi kala ba famille, ko ba parti politique ango ya tina nini. Il a fallu boti kaka ba famille na bino, ceux qui ba sengyo mutobimis kana famille no pesi. Parce que bosi bo komi na bino, vous nous prenez en otage, et trop c'est trop. Ba peuple congolais boyo kama kambo salemi na réunion union sacrée. Kamere atikali président assemblée. Biso peuple nan tondimi pe kamere te poto yebi bien. De deux, mboso atikali. Mboso kotikala wana ndenge nini papa tonga stade à martyr. Au comme il a 80 combien d'âge au qui peut mater au peut sa gérer c'est peu chance. Ou bien mutumoussou sa partie non à CRD, ceux qui côté à CRD. Ya biso professeur ya IDPS atikali. Bravo pour Azara qui choisit na IDPS. IDPS est poni. Ce n'est pas un Tshisekediste. Ce n'est pas un Tshisekedi ou bien un Kabouya. Parce que tout le monde baninga, ba pesi ba na ba famille na bango. Bravo à l'IDPS. Secrétaire général yo au pesaki te un Kabouya ou bien un Tshisekedi. Au pesaki un membre du parti. Ba collègue na il faut pas voir exemple un parti au pouvoir. Sinon bolingi bo humilier Fati. Boyo Kalikambo. Jean-Pierre Bemba abimisi un cadeau empoisonné. Yale kinaya mwasi ne apesie mwasi le ki Jean-Pierre nda kokota kuna. Ezali cadeau merci pour ndenga sili service guerre est. La ministère de la Défense nenge a récupéré unagana bravo yangona to pesie cadeau le kinaya mwasi. Bahati Lukwebo on dirait Etienne Tshisekedi asala combat à 37 ans pour la famille à Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo pa kamati mwana naye Serge Lukwebo rapporteur. Njoli tondimi Njoli. Bon Njoli azali une nouvelle tête à Kosal. Bon kamati biso bazo baponani. Toboy déjà d'avance biloko wana to rejeter ngonyoso en bloc. Toboy makambu wana on refuse catégoriquement biloko wana. Oye zali kamunini. CG Kabuya telema yonde numéro 1 à union sacrée. Boya biloko wana ba pesa ba kombo. Pardon. Vraiment, il y a déjà au télé, moi, ça m'a dit. Bon, on a su. Les autres ont papa. Pardon. Vraiment, il y a déjà au télé, moi, ça m'a dit.
Bonga na suyo. Ezozwa yo te papa. Pardon. Moi, je suis déjà au hôtel, moi, je suis bonga na suyo. Ezozwa yo te papa. Pardon. Moi, je suis déjà au hôtel, moi, je suis bonga na suyo. Ezozwa yo te papa. Okay.
Voilà,